tosepela bana na Nzambe. Biso bana Israela, biso bana na Nzambe, totombola maboko, topepa maboko, tokumisa nkolo, tobeta milolo, tonganga tonganga, tobeta milolo, tosote tosote oh, tobeta milolo, tokokota na lola. Yes. Biso bana na Nzambe, biso bana Israela, totombola maboko, tobeta maboko, tokumisa nkolo, tobeta milolo, tonganga tonganga, tobeta milolo, tosote tosote oh, tobeta milolo, tokokota na okausa nzete bambuma nyonso silisa na kolia kaka pona jip kaka pona mbongo nyonso wana kaka posepelisa baposa ya nzoto kasi yebaka kolelanga za koya. Biso bana na Nzambe totondi na esengo totambola lolendo totondi na esengo mawa mawa eza ya satana kanda kanda eza ya satana polembu ya satana polembu ya satana boya tokumisa nkolo bana na Nzambe. Hey, yes. Toyemba toyemba tobeta milolo tobina tobina tobeta milolo tokokota na lola. Hey, Jésus, yoka, yoka, yoka. Engumba ya Jericho, ekweyaki na loyembo, na louange ya makasi, bamire ekokweya, blocage ekokweya, kindoki ekokweya, boya tokumisa nkolo, bana na Nzambe, mawa mawa eza ya satana, kanda kanda eza ya satana, kindoki eza ya satana, blocage eza ya satana, boya tokumisa nkolo, bana na Nzambe. Hey, yes. Encore. Engumba ya Jericho, ekweyaki na loyembo, na louange ya makasi, bamire ekokweya, pauvreté ekokweya, blocage ekokweya, célibat ekokweya, maladie ekokweya, maladie ekosila, bobola ekosila, boya tokumisa nkolo, bana na Nzambe. Hey, keba, toke, yes. Alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, 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 nana leli nkolo nanga Yesue Nzambe na bomo mokonzi akoya kala mingi te mulolo ba mama mona mama bishuka songo papa jasuma toke mokonzi akoya kala mingi te Yesu aza na nzela kala mingi te pangusa mpinzoli Yesu akoya Yesu aza na nzela kala mingi te kala mingi te Yesu azoya pasteur azoya mokolo église les grands patrons azoya tokotala ndenge mosuka esi olembuma déjà hein?
soto bato tamula na mote oyeba pe ngonga te yango nde nzambe abomelaka mokili ya Noe yango Yesu ajali Yesu akoya kala mingi te o kala mingi te sosola yo moko oh nkolo haleluya bangona bakokima bakopakata mbangwe bangona bakokima bakopakata mbangwe Yesu ajali Yesu akoya Yesu ajali Yesu akoya longola susi longola kokamwa nkolo yango na makambo mingi na mokilo biso bana na nzambe tokoki susu kokamwaka te me tozalaka prudent na oyo ezoleka okamwa nini esi ale mbuma te ale nani ale mbuma Yesu ajali Yesu akoya bongola motema na yo nani ale mbuma nani kasi ye wana liboso na yo te kala azalaki ndenge wana oyebi ete mokolo eglize azoya kala mingi te kala mingi te o kala mingi te kala mingi te o Yesu akoya Yesu ajali banguna bakokima bakopakata mbangwe kala mingi te o kala mingi te Yesu esengwe salaka ngai soki bayebisi ngai tokende losambo na ndako na nzambe tozongisela ye lokumu po abateli biso nakotika te losambo nzela na bomoi losambo ngai nakotika te yango nzela na bomoi jamais nakolembe te yango nzela na bomoi jamais nakotika te yango nzela na bomoi losambo ezali bien okoki kozongisa mosika monguna oyo akomaki pembeni na yo mpe okoki kobenda lipamboli na yo ezaki mosika ekomi pembeni tango bateyaka maloba na nzambe nayokaka malamu elengi mingi po makambo na ngai nyonso ezwaka solution na kombo na Yesu nakotika te losambo nzela na bomoi losambo biso tokotika te yango nzela na bomoi kongole tokotika te yango nzela na kimia biso tokolembe te yango nzela na bomoi yango nzela na kimia eske osambelaka avant obima mpo oyebi ntongo me poko oyebi te oyebi 12h me 15h oyebi te kokende losambo eleki kokende bisika nyonso eleki kokende na zando eleki kokende mata
eleki kokende bafeti, eleki kokende na football, eleki kokende na poto, eleki kokende na politique. O makambo na ngai nyonso ezwaka solution na kombo na Yesu. Nakotika te losambo nzela na bomoi losambo ngai nakotika te losambo yango nzela na bomoi losambo kongole tokolembe te losambo yango nzela na bomoi losambo kombata tokolembe te nani aza réellement pécheur, nani penza musumuki eza moto oyo azoyeba te ntina oyo Nzambe amemele na mokilo ya se. Kokende losambo eleki kokende bisika nyonso, eleki kokende ba pique-nique, eleki kokende ba boîte, eleki kokende voyage, eleki kosomba bandako, eleki kokende koswana, eleki kokende koyiba. O makambo na ngai nyonso ezwaka solution na kombo na Yesu. Nakotika te losambo nzela na bomoi losambo jimese kolemba te yango nzela na bomoi jamais nakolemba te yango nzela na bomoi Esther kolemba te yango nzela na bomoi Patrice kolemba te yango nzela na bomoi Damos kolemba te yango nzela na bomoi. lokola frere na biso wana avant bavote ye toza komona ye pambapamba na baeglize awa banda bavota ye amonanaka lisusu te akoya lisusu to akoya te. Ce temps-là est passé. Sois courage. Kolanda bacholite. Kende na Yesu. Il y a un temps où j'étais païen, j'étais juste perdu dans les péchés. J'ai fumé, je buvais, je m'enivrais, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Oh mais oui, ce temps-là est passé. Maintenant je suis un chrétien.
Je n'étais jamais allé à l'hôpital. Je ne savais pas que mon Dieu guérit. C'est parce que je vivais dans les péchés. Mais aujourd'hui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Oh mais non, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Oh mais oui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Oh mais non, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Oh, mpona nini olingi kaka kochula bato? Mpona nini otala bango te ndenge bakomi wana? Nga moto nabokola bango banda papa na bango akufa natangisi bango. Mais ce temps-là est passé. Sikoyo bakomi bana na Nzambe. Un temps où j'avais trop de soucis, je pleurais, je dormais, affamé. Les amis m'avaient abandonné. Je n'avais personne pour m'aider. Mais aujourd'hui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Oh mais non, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Ce temps-là est passé. Oh. Maintenant, je suis un chrétien. Ce temps-là est passé. Kobosana Nzambe te mpona ntango ya pasi oyo ozolekisa. Mpona yebi eza na mokolo yo koyebisa mpe bato eke ce temps-là est passé. Épreuve eza échec te. Ecclésiaste chapitre 3 verset 4. Il y a un temps où je n'avais pas d'habits. Je ne portais que des vêtements déchirés. Je n'avais même pas un travail. Je ne comptais que sur les aides de la rue. Mais aujourd'hui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Oh mais non, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Oh mais oui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Oh mais non, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Oh, ifo moto amitalisa osana ngambu nini ozoyebana te. Alléluia. Il y a un temps où je vivais dans la coutume. Je croyais que j'étais protégé. Je fume, je buvais, je m'enivrais. Je ne connaissais pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Oh mais non, ce temps-là est passé.
ciao propreté. Oh Nkolo. Aza chef ngane naza kolakse na classe azalaka mayele te mais ce temps là est passé aza chef déjà awa na poto ngango na memaka ye kututi akomi na mbongo boye mais non ce temps là est passé eza nzambe atomboli ye non. Oh mais non, temps là est passé. Maintenant je suis un chrétien. Ata baseki yo ntango wana esi eleka yebisa bango eleka akoki mpe koloba ngambo nalukelaki kutu libala wana azotia monoko mais ce temps là est passé non sepela moninga bali esili longo na bakondamnation. Oh mais non, ce temps là est passé. Kende liboso kozongela susu libele ya mama te makambo ya kala eleka. Kende liboso, courage. Oh mais non, ce temps-là est passé. Sampeya oyebi c'était o babomelaka nyoka bato babwaka kango noki
moto abanda okende mbangomba kolakisa kaka nioka me eza na moto moko kotuna ye obomaki ye ndenge nini akoloba na nzete wapi nzete yango esi abwakaki mosika ndenge bapaster ebele lelo babwaki yesu o danger esili Hosanna, Alléluia, elonga na Yesu. Hosanna, Alléluia, elonga na Yesu.
siècle présent. Ne te laisse pas tromper par les choses du monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Laisse les mauvaises compagnies, confie-toi à l'Éternel. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne te laisse pas tromper par les choses du monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Laisse les mauvaises compagnies, confie-toi à l'Éternel. Tu es chrétien, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es chrétien, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es pasteur, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es journaliste, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. moto ayokaka conseil te eza na banzela mibale ezozela liboso. Nzela liboso eza koloba je m'en fous, ya mibale eza si je savais. Il ne faut pas suivre les gens tout le temps, même s'ils sont nombreux, ils n'ont pas la parole de Dieu. Même s'ils ont de l'argent, Dieu n'est pas avec eux. Même s'ils ont des voitures, ils n'ont pas la parole de Dieu. Il ne faut pas suivre les gens tout le temps, même s'ils sont nombreux, ils n'ont pas la parole de Dieu. Même s'ils ont de l'argent, ils n'ont pas la parole de Dieu. Même s'ils ont des voitures, Dieu n'est pas avec eux. Tu es chrétien, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es footballeur, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Même si tu chantes pour Jésus, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es docteur, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Soki ozali pasteur mosala na Nzambe, il faut yeba yo moko te obiponaki, me Nzambe nde moto aponaki yo mpona ye. Yango il faut battre la sanctification na yo tikino Yesu akozonga. L'apparence est trompeuse, les couleurs trompent, les églises trompent. Confie-toi à l'Éternel. Les gens te voient petit, mais Dieu te voit très grand. Satan te voit malade, mais pour Dieu tu es guéri. Ta famille te voit pauvre, mais pour Dieu tu es riche. Tu es chrétien, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es chrétien, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Même si tu chantes pour Jésus, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es pasteur, un enfant de Dieu. Oh bien-aimé, mi batte la place ozali. Wapi mboka moko se confier, mokili wapi oyo marque de la bête bimiti na banzoto ya bato bazotambola nango. Obebisa kosantu na yo? Oh Jésus, alléluia. Tu es homme d'affaires, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es ministre,
il faut mibatela kata nyonso. Okokela na hôpital oza na problème ya kolia malamu. Oyokambala mosumu nganga azobebisa yo kende mela mwa biere moke. Non yo oza mwana aza kobebisaki kosantre no te mpo na yango. Luka ata bacomprime na bapharmacie eza kopesa bapeti okende osumuka na babiere mpo na nini? Non. Tu es chrétien, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tambola na Nzambe. Nini? Soki okomi kotambola na bakonzi nde obebisiki bosantu na yo? Bakonzi bana posa Nzambe te. Hein, pasteur? Ochange ozalaka boye te. Tu es étudiant, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es militaire, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es fonctionnaire, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Même si tu prêches pour Jésus, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es musicien, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Yango wana mibatela na kibusantu na yo po ete mokolo mosala azali koya. Longwa pembeni ya baoyo si balesi bango nguma basi babebi. Alléluia. Eloko nini biso tokolanda na mokili oyo? Eloko nini ekobebisa bosantu na kati na église? Po bato bakomi ebele na église. Ozo voyager partout dans le monde. Nde yango kobebisaki bosantu na yo? Tu es militaire, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es roulage, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es magistrat, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es procureur, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Même si tu chantes pour Jésus. Oh, AMCC titre ya malamu na kati na église eza kozala mwana na Nzambe. Ba titre mosusu wana eza na tina penza te. Kozala mwana na Nzambe eza malamu. Est-ce que eza mwana na Nzambe? Tu es député, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Tokubisaka ye na ba raison mibale makambo ya asali ya malamu na oyo ya kosala. Yo likokubisa na kote nini? Kolo Yesu alongake. Yesu bana mona botema ongonga na biso te tuyaka po tokubisa Nzambe. Bongo yo ofandi na mbeto zela nini? Nani akolongola dra? Non. Ngonga koki po te tosanjola ye. Hallelujah. Kolo Yesu alongake. Oya biso aza munene penza. Tomonaki bango ntango baza koyaya awa. Bakomi bamosusu siko baza na cimetière balamuka te bandimi bazozela. Kolo Yesu alongake. Wa bango babela maladi oyo ya bango bakufa. Babika te me yo okobika paske oza pembeni ya oyo alonga. Kolo Yesu alongake. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais biso, nous chantons. Talaka makabeko salma. Kolo Yesu alongake. Tokei, tokolonge. Bonanane. Soto kolonge. Bonanane. Biso tokolonge. Bonanane. Biso tokosimbe.
Commando, chef d'état-major Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui fait la paix prépare la paix, et non celui qui fait la paix prépare la guerre. Olingo boma banani yango. Opele Yesu, mosusu te, mosusu te, nani mosusu. Opele Masia, na bomoi nangaga, mosusu te, mosusu te. Opele Yesu, mosusu te, mosusu te, nani mosusu. Opele Masia, na bomoi nangaga, mosusu te, mosusu te. Commando Yesu, commando Yesu, commando Yesu. Alléluia. Commando Yesu, commando Yesu, commando Yesu. Alléluia. Commando Yesu, commando Yesu, commando Yesu. Oh Jésus, chef d'état-major Jésus. Alléluia. Abomoi nanga, nakolanda Yesu, wete moko te ya kokani na ye. Abomoi nanga, nakolanda Masia, wete moko te ya kokani na ye. Unana lola, tope ya wana se, boyoka ye, botosa ye. Opele Yesu, mosusu te, mosusu te, nani mosusu. Opele Masia, na bomoi nanga, mosusu te, mosusu te, yeah. Commando Yesu, commando Yesu, commando. Alléluia. Commando Yesu, commando Yesu, commando Yesu. Alléluia. Commando Yesu, commando Yesu, commando Yesu. Atako bitumbele kimakasi na bomoi nanga, Yesu komando akobundela ngai na longa. Atako bokoya lokola Goliate na minduki minene, Yesu elombe akosala ngai Dawidi na longa. Yesu komando, Yesu komando, Yesu komando. Alléluia. Commando Yesu, commando Yesu, commando Yesu. Alléluia. Commando Yesu, commando Yesu, commando Yesu. Yango wana bopambolama bino baorganisme nyonso boza komema kimia na baekolo. Opele Yesu, mosusu te, mosusu te, nani mosusu. Opele Masia, na bomoi nanga, mosusu te, mosusu te, yeah. Commando Yesu, commando Yesu, commando. Alléluia. Commando Yesu, commando Yesu, commando Yesu. Alléluia. Commando Yesu, commando Yesu, commando Yesu. Kumisa ye na esengo. David ayebaki na vi na ye kaka kokumisa Nzambe, me ayebaki te ke nsima kokumisa Nzambe eza na makambo minene Nzambe abombeli ye. Kumisa ye na maladi na yo okosutuka guérison eye. Kumisa ye kaka. Bitumba ezala ya moi to ya molili, Yesu elombe akobundela ngai na longa. Asali mikolo misato na lilita, Yesu asekwi atelemi bangu na bapanzani. Yesu komando, Yesu komando, Yesu
Jean-Pierre kota na plan ya Nzambe baluka siko tobenga na ye ma mwenke oumeli kamboko toke ma benga na onoke je stoke ma mama ser mulolo kolemba te mama yaka baksa susu awe zango nga louange Congo ife loué Seigneur makasi même bino ba Congolais boza d'étranger oza na voiture betaka mulolo pona Yesu eza na makami nene Nzambe fasala pona mboka na biso ezala bandeko na biso ya Congo Brazzaville bino na biso toa bandeko te toa bandeko satan kokabola biso te baswanaka mpe te yo si omona israelien na israelien babunda baswana soki kongole na kongole bakomoswana seke moyini akoti na kati yango wana bozala bomoko tosimba na bolingo ezala mpo nzambe apambola biso voilà. Oyebi soki obangaka Nzambe te eza na mokolo Nzambe akobangisa yo longwa kulanga na kubisa Nzambe yes africain nyonso tikete totalela Nzambe oyo apona biso e oyebi Afrika eza nani nazoloba Merci Jésus. Il est temps d'écouter la parole du Seigneur. J'ai compris que tout est vanité, tout ce que tu vois sur la terre, le bonheur du monde ne procure pas la paix. Vanité de vanité, tout est vanité. J'ai compris que tout est vanité, tout ce que tu vois sur la terre, le bonheur du monde ne procure pas la paix. Vanité de vanité, tout est vanité. Moi je sais une chose qui ne peut jamais faillir, la parole de Dieu, Jésus-Christ. J'ai compris une chose qui ne peut jamais faillir, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Si je me confie à l'homme, il va mourir. Dans l'arbre, il va tomber. Même la pierre sera brisée. Les hommes de ce monde, ils sont morts un à un. Et ils sont tous sous soleil cimetière. Oh, quelle vanité! Moi, je sais une chose qui ne peut jamais faillir, la parole de Dieu, Jésus-Christ. J'ai trouvé une chose qui ne peut jamais faillir, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Tu as amassé des richesses partout, tu as des comptes en banque, mais où est la paix? Ta popularité sans le Seigneur Jésus t'amènera tout droit en enfer. Tu as amassé des richesses partout,
Tu as des comptes en banque, mais où est la paix? Ta popularité sans le Seigneur Jésus t'amènera tout droit où? En enfer. Moi je sais une chose qui ne peut jamais faillir, la parole de Dieu, Jésus-Christ. J'ai trouvé une chose qui ne peut jamais faillir, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Moi, Ngoyi Moussoko, j'ai compris une chose qui ne peut jamais faillir, la parole de Dieu, Jésus-Christ. J'ai trouvé une chose qui ne peut jamais faillir, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Shalom, shalom na bana na nzambe nyonso. Naza susu na esengo ya kokutana na bino ya mokolo lelo. Mabondeli na bino esungaka ngai mingi boyebi mpona mosala oyo tata apesi ngai. Nauti na studio esili nde sikoyo tokomi na phase oyo ya koyoka mosala oyo bino bobondelaki mingi mpona ngai à travers le monde. Moyena tanga bakombo na bino ezali te, me ndebi ke boza ebele mingi babotami baye kokuta papa Patrice ayembaka ti bakoli babomboli mitema bamosusu bakomi bapasteur basali na nzambe bakomi baambassadeur de la paix komema kimia ya nzambe partout na nzela mosala oyo ya biso toza kosala. Merci mingi botika ngai te. Album na biso ya turo yango oyo titre nango ezali Nani Alembuma. Nani Alembuma. Nani Alembuma boyoka ba titre ezali presque 8. Ezana banze musupe nazo commenter koloba Nani Alembuma mais nzembo penza ya Nani Alembuma kuna mpona koyebisa bana na nzambe ke ko vivre na désobéissance te po kalate mokonzi azali koya. Kolia mbuma ezali désobéissance. Est-ce que pasteur Olembuma chante Olembuma mwana na nzambe Olembuma frère pauvre Olembuma on mike musala mo nzambe apesi na maboko na yo po ete yo bimisa yango mais nebiki yo za kuna te on a yo ka témoignage na yo ke yo sambelaka za mwana na nzambe. Merci ibota nyonso nzambe apambola bino na mama Nani Alembuma boyoka mo malamu ezana banzembo ya prière ya adoration ezana ba enseignement ezana kati comme d'habitude. Numéro nanga yango wana bobo nous appelle ba numéro à tout moment ozana posa ko pambola nzambe numéro yango wana obengi ngai okotine lipamboli le même agence ya transfert des amis Western ezali Ecobank ezali MoneyGram ba agence eza ebele pona kopesa semence na yo pour encourager mosala ekele liboso nde baninga nyonso basalaka. Jusque là totikali kaka na nzela ya nzambe tokosede te ata moke nde mate eza kuna kati. Merci na bana monamu l'Éternel nyonso. Merci ya Europe papa Bona Hollande kuna Belgique bino nyonso papa Cadiz bana monamu l'Éternel nyonso zama pambola bino bana na biso bakenda mosala nzambe o bavoyage batika biso kuna na Londres bazali papa Richard ozali kuna zama pambola bino nyonso na France ozali na États-Unis pourquoi pas et na bosele te même libota na ngai oyo baza kosambelaka mishafa kuna ngai bana na mama Esther bana nyonso bandeko na nyonso ya Jonathan na Canada Noël bana nyonso bana deko bana na Patrio bino nyonso ti na se bandeki na nyonso zama pambola bino. Merci na équipe na ngai nyonso nzama pesi ngai bana baza fidèle ezana bana na sele bango plus de 10 ans na kobeta musique bazali wananga orchestre Mon Amour l'Éternel. Merci l'église Mobimba c'est que l'église batika ka musala oyo papa pesi te. Merci mingi
Voilà. Naboyi pe koloba pe moke na bana na biso mosusu oyo bazali koyoka lingala malamu te. Nakoloba na français, ok. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans les prières, notamment vous qui me suivez tout de suite là. Je reconnais que vous êtes nombreux, je sais. Et je ne suis pas en mesure de citer les noms de tout et chacun de vous, mais mes remerciements viennent vraiment de tout mon cœur pour vous dire que ne m'abandonnez pas dans vos prières parce que c'est un travail qui n'est pas du tout facile. Vous savez, il y a un cantique où j'ai chanté, j'ai dit la plupart de ceux-là avec qui on a commencé ce travail, aujourd'hui ils ont abandonné. Mais si nous, aujourd'hui, nous persévérons, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est une grâce qui nous vient de la part du Seigneur et grâce aussi à vos prières. Ne nous abandonnez pas. Le titre de notre album, j'ai écrit ça à Lingala, mais en français, qui a pu manger, qui a mangé ces fruits. C'est-à-dire, je parle de la désobéissance. La désobéissance s'étend dans tous les domaines. Dans l'église, il y a la désobéissance. Parmi les serviteurs, il y a la désobéissance. Et pourquoi pas même dans les rangs, dans les rangs sociaux. Il y a aussi la désobéissance. Dans les pays, il y a la désobéissance. Celui qui ne respecte pas la loi de Dieu, c'est comme de l'autre côté, celui qui ne respecte pas la loi établie. Il marche dans la désobéissance. Voilà un peu en résumé. Et demander à tous ceux qui veulent s'aimer, tous ceux qui veulent me soutenir. Si Dieu met dans votre cœur cette idée d'apporter votre contribution, contactez-moi par ce numéro. Mon numéro est là en bas, affiché en bas de votre écran. Vous pouvez m'appeler, me dire, vous envoyez votre contribution par Western, par quelle agence. Je crois le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Nalingana bakisa sous message moké na wetali bateau bazo zelaka pour naka ko pirater, kuiba et ozodia. Nete bino baninga comment vraiment ozwaka courage pensati lelo. Je sais pas si eza don botami nango ya kuiba ka chaque fois éviter. Mais pour lia mbongo ya mutoki ya muntu mususu. Vraiment eza lisumu penza. Uzolia kaka biloko ya pirate otangisa bana na pirate mbongo ya pirate puis ya mosala na nzambe neta wa moto tozozwa batemps ebele avant tokota studio parce que moyen ezali te. Alors yo ozosomba eloko ya pirate, est-ce que eza pasi vraiment obenga tanga ndeko Patrice numéro na ngai eza eyebani na monde ke frère natini mbongo boye tindela ngai babiloko ekozala mala po mbongo na kosomba guitare na kosomba micro et plus nazana orphelinat ce boye bakate nazana orphelinat bato batala ba image mosusu bamona ke nazana orphelinat wana zona bana oto zali ko bokola pour être basé sur quelque chose le mois permet na bato baza ko pirater yamona frère pauvre courage vraiment courage pour nebi ke à part biloko à part musalo ezana makambo ebele soto ko sala ngai na yo na promettre yo ozala vraiment différent na bato mosusu oyo na sala na bango oyo bakosa bakoka kotambola nanga nzela moko te ntina suka. Tu vois, la plupart bazomi yeba mais yo ozala quand même moto komema différence na mosala oyo eza mpe na basurprise eza mosala na nzela na ngai mpona nini biloko eza ebele oyo nzambe azopesa na moto bainspiration eza ebele oyo nzambe azopesa mais bato baza honnête okotravaille na ye baza mpenga mingi te mais ndenge nzambe atie ngai na yo nandimi ke nzambe ayebi yo malamu pesa nzambe lokumu na mosala okoki tokende liboso mpona kosilisa eza na langage moko nalobaka na bato adage moko ke soki oyebi ke moto oyo koza na ye so bokamwani ero na 12 heures bokokutana su te ozoki ekufa na yo sala ye nko nyonso olingi mpo aza na place ozongisela yo te mais soki oyebi ke so bokamwani na 12 heures frère pauvre na 15 heures 16 heures bokutana lisusu bokamwana bien autant bokutana boyambana pe bien mais soki osali gaffe ke bokamwani bokutana na 17 heures mais yo na 12 heures oyo osali ye nko tant bokutana na 17 heures yo éviter okutana na position ni yo po kozala na position ni parfois bokuta ye akomi directeur ya prison yo siko za prisonnier bazo memo na boloko ya za directeur
omoni sor na yo kolanda bato ya mabe te nde bato na bakoma na soni nzambe apambola yo mingi mosusu totikali na telefone tobanda osolola ndenge tosolola comme d'habitude encore une fois de plus nalingi yo mingi na komona Yesu Kristo na oti kosala mabe te na mosala oyo soki yo osalanga mabe etali yo maintenant oti kosala mabe te po eza momesana na nga te nandimiki cette femme nga na yo tokotambola malamu lokola bana na nzambe e osepela mwasi nga asepela alobaki nzambe aza malamu bana no basepela kolobaka nzambe aza malamu ngai mpe mama Esther asepela alobaki nzambe aza malamu bana nyonso mpe basepela voilà nzambe apambola yo merci. Perdu dans les péchés, tosepela bana na Nzambe. Shalom, shalom na bana na Nzambe nyonso. Naza susu na esengo ya kokutana na bino ya mokolo lelo. Mabondeli na bino esungaka ngai mingi boyebi mpona mosala oyo tata apesi ngai. Nauti na studio esili nde sikoyo tokomi na phase oyo ya koyoka mosala oyo bino bobondelaki mingi mpona ngai à travers le monde. Moina tanga bakombo na bino ezali te me ndebi ke boza ebele mingi babotami baye kokuta papa Patrice ayembaka ti bakoli babongoli mitema bamosusu bakomi bapasteur basali na Nzambe bakomi baambassadeur de la paix komema kimia ya Nzambe partout na nzela mosala oyo biso toza kosala. Merci mingi botika ngai te. Album na biso ya turo yango oyo titre nango ezali nani alembuma. Nani alembuma boyoka ba titre ezali presque 8 ezana banze musupe nazo commenter koloba nani alembuma mais nzembo penza ya nani alembuma kuna mpona koyebisa bana na Nzambe ke ko vivre na désobéissance te po kalate mokonzi azali koya kolia mbuma ezali désobéissance. Est-ce que pasteur olembuma chantre olembuma mwana na Nzambe olembuma frère pauvre olembuma pona mike musala mo Nzambe apesi na maboko na yo po ete yo bimisa yango mene bike yo za kuna te ona yo ka témoignage na yo ke yo sambelaka za mwana na Nzambe. Merci libota nyonso Nzambe apambola bino na mama nana lembuma boyoka mo malamu ezana banzembo ya prière ya adoration ezana ba enseignement ezana kati comme d'habitude. Numéro nanga yango wana bobo nous appelle ba numéro à tout moment ozana posa ko pambola Nzambe numéro yango wana obengi ngai okotile lipamboli lo même na agence ya transfert des amis Western ezali Ecobank ezali MoneyGram ba agence eza ebele pona kopesa semence na yo pour encourager mosala ekele liboso mais baninga nyonso basalaka jusque là totikali kaka na nzela ya Nzambe tokosede te ata moke nde mate eza kuna kati. Merci na bana monamu l'Éternel nyonso. Merci ya Europe papa Bona Hollande kuna Belgique bino nyonso papa Cadiz bana monamu l'Éternel nyonso zama pambola bino
bana na biso bakenda musala nzambe o ba voyager batika biso kuna na Londres bazali ba Richard ozali kuna za mapambola bino nyonso na France ozali na États-Unis pourquoi pas et na bosele te même libota na ngai o baza kosambela ka misha kwa kuna ngai bana na mama Esther bana nyonso bande kuna nyonso ya Jonathan na Canada Noé bana nyonso bana deko bana na patrio bino nyonso ti na se bande ki na nyonso za mapambola bino merci na équipe na ngai nyonso nza mapesi ngai bana baza fidèle ils ont bana sele na plus de 10 ans na beta musique bazali wananga orchestre monde amour l'éternel merci l'église mobimba c'est que l'église batika ka musala oyo papa pesite merci mingi voilà na boy pe ko loba pe moke na bana biso mususu oyo bazali koyoka lingala malamu te akoloba na français ok. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans les prières, notamment vous qui me suivez tout de suite là. Je reconnais que vous êtes nombreux, je sais. Et je ne suis pas en mesure de citer les noms de tout et chacun de vous, mais mes remerciements viennent vraiment de tout mon cœur pour vous dire que ne m'abandonnez pas dans vos prières parce que c'est un travail qui n'est pas du tout facile. Vous savez, il y a un cantique où j'ai chanté, j'ai dit la plupart de ceux-là avec qui on a commencé ce travail, aujourd'hui ils ont abandonné. Mais si nous aujourd'hui nous persévérons, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est une grâce qui nous vient de la part du Seigneur et grâce aussi à vos prières. Ne nous abandonnez pas. Le titre de notre album, j'ai écrit ça à Lingala, mais en français, qui a pu manger, qui a mangé ses fruits. C'est-à-dire que je parle de la désobéissance. La désobéissance s'étend dans tous les domaines. Dans l'église, il y a la désobéissance. Parmi les serviteurs, il y a la désobéissance. Et pourquoi pas même dans les rangs, dans les rangs sociaux. Il y a aussi la désobéissance. Dans les pays, il y a la désobéissance. Celui qui ne respecte pas la loi de Dieu, c'est comme de l'autre côté, celui qui ne respecte pas la loi établie. Il marche dans la désobéissance. Voilà un peu en résumé et demander à tous ceux qui veulent s'aimer, tous ceux qui veulent me soutenir. Si Dieu met dans votre cœur cette idée d'apporter votre contribution, contactez-moi par ce numéro. Mon numéro est là en bas, affiché en bas de votre écran. Vous pouvez m'appeler, me dire, vous envoyez votre contribution par Western, par telle agence. Je crois le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Nalingana bakisa sous message moké na wetali bato bazo zelaka kunaka ko pirater, kuiba et ozodia. Nete bino baninga comment vraiment ozwaka courage penza ti lelo. Je sais pas si ça don botami nango ya kuiba ka chaque famille mais pour lia mbongo ya mutoki ya muntu mususu. Vraiment ils a lisumu penza. Uzolia kaka biloko ya pirate o tangisa bana na pirate mbongo ya pirate puis ya mosala na nzambe neta wa moto tozo ba temps ebele avant to kota studio parce que moyen ezali te alors yo ozo somba biloko ya pirate est-ce que ça passe vraiment bien atanga de mon Patrice numéro na ngeza et yebani na mbo na monde que frère natini mbongo boye tindela ngai ba biloko et ozala mala po mbongo na kosomba guitare na kosomba micro na ko ken et plus nazana orphelinat so boye bakate nazana orphelinat bato batala ba image mususu ba mona ke nazana orphelinat wana zona bana ko tozali ko bokula pour être basé sur quelque chose le mois permet na bato baza ko pirater ya wana frère pauvre courage vraiment courage pour ne que à part biloko à part musalo ezana makambo ebele so to ko sala ngai na yo na promettre yo ozala vraiment différent na bato mususu oyo na sala na bango oyo bakosa bakoka kotambola na nzela moko te tina suka tu vois la plupart bazomi yeba mais yo zala quand même moto ko mema différence na musala oyo eza pena ba surprise za musala na nzela na nganda pona nini biloko eze belé onza mazo pesa na moto l'inspiration eza belé onza mazo pesa mais bato baza honnête ko travailler na ye baza pena mente mais ndenge nzamba achenga ina yo ndimi ke nzamba yebi yo malamu pesa nzambe lokumu
na mosala okoki tokende liboso mpona kosilisa eza na langage moko nalobaka na bato badage moko ke soki oyebi ke moto oyo boza na ye so bokamwani ero na 12 heures bokokutana su te ozoki ekufa na yo sala ye nko nyonso olingi mpo aza na place ozongisela yo te mais soki oyebi ke so bokamwani na 12 heures frère pauvre na 15 heures 16 heures bokutana lisusu bokamwana bien otango bokutana boyambana mpe bien mais soki osali gaffe ke bokamwani bokutana na 17 heures mais yo na 12 heures oyo osali ye nko ntango bokutana na 17 heures yo oyebi te okokuta ye na position ni yo mpe kozala na position nini parfois kokuta ye akomi directeur ya prison yo siko oza prisonnier bazomemo na boloko oyo aza directeur omoni sor na yo kolanda bato mabe te nde bato na bakoma na soni nzambe apambola yo mingi mosusu totikali na telefone tobanda osolola ndenge tosolola comme d'habitude encore une fois de plus nalingi yo mingi na komona Yesu Kristo na oti kosala mabe te na mosala oyo soki yo osalaka mabe etali yo maintenant oti kosala mabe te po eza momesana na nga te nandimiki cette fois nga na yo tokotambola malamu lokola bana na nzambe mpe osepela mwasi nga asepela alobaki nzambe aza malamu bana no basepela lokola banzambe aza malamu ngai mpe mama Esther asepela alobaki nzambe aza malamu bana nyonso mpe basepela voilà nzambe apambola yo merci Perdu dans les péchés.